Capage TV. Capage TV. Capage TV. Ngai naza n'importe qui te. Botala no bisika nazali. Esika oyo ebalanaka na sola mapeka te. Esika oyo ebalanaka nango na mulunge te. Ya ini fille na moni ba video eza ko circuler. Soki misi lolo, soki misi lolo. Baza ba leki na biso tozana mois de la femme. Baza bata ko répondre te mais réponse kaka yango yo. La première fois na ngana monalité ya kanda yangwana. Akina bilamba na lata ya musala. Kaka bilamba de wana lata wana na isina ile kwa toka ka mingi po alumba swa mapeka. Te waneza musho wa scène. Ya scène Ba pasteur bazana mingi. Ah. Oui sur sala. D'accord. Merci men. Yo kaka ete ngana za pembeni na ye. Na lingana kima na okino iye munoko solo mapeka solo ngana. Mi o mosra uti wapango. Boye bisa ba communicateur na bino bato ba sepela ba lobela kabino. Ba ye ba art de parler ba ye ba façon ni ya ko lobela. Yango lite akanda sala kati. Kopa lite akanda ti. Lite akanda za mukala ba musicien. Tangi yo funga bato. Donc yo mo bossa ni musalo sala ta muto alela famille pasi. Famille pasi. Famille pasi. Famille pasi. Muto alela famille pasi. Niveau elite akanda eza niveau moko na bato yo lobelaka. Eza niveau moko na basila. Eza niveau moko na ba belvi. Bango baza ba mama mapangu na pe na tata mapangu. Ko vandi sa vie eza problème te. Avant si vie na ba mafinga. Et puis ko vandi sa vie na kiswa ke lo simba ya banzinzi na kimba nseki. Kisa banzindeni ba simba kisa banzinzi kisa manga momoni manga so telinde banzimba tala bisika nazali po yo sala photo ya boye o sala video ya boye faut que neko luka lupango moko na Gombe balona 3 fleurs 4 fleurs mukanda na nga yango misi lolo soki na bina fongola na kati awa eza bombe etamboli partout monde entier soki na bina fongola na kati eza bombe te na fongola te soki na bina fongola eza bombe mbote na biso kitoko yaya ouais soki na lobina fongola passeport o eza bombe ko mona modèle ba kashawa modèle etondeli leki na ngai bosenga kande biso to ede bino po bino pe bozwa ba chance ko bimaka libana mboka bosenga kande biso to eda kabino ozomona tala biloko eza na kati tala biloko eza na kati bosenga ka po passeport ese komi plein elinge pasuka Manyema kisanga nilima metula muka mabele asima machi to telema mapinga asima beto to telema wazalendo. Frère Don Patrick Makengele a Télémi. Titre na biso eza Téléma. To Téléma pour nous soutenir. Bande konabiso, bayaya nabiso, bano konabiso, ya FARDC, batantine nabiso. En tout cas, Don Patrick Alobi, manière on a eu à soutenir bande konabiso, ya FARDC, eza to Téléma. En tout cas, biso nous sommes to Téléma. Bientôt ils sont disponibles. Je vous recommande to Téléma pour nous soutenir ba FARDC nabiso. Nzambe akwambola bio. MPSA FARDC Mabokotolo, surtout ça, Sommet Toulouse, Papa Verine, Mamadou, Mouyaya, l'Equinox, to Venezuela, to Tchachombala Bangolo Poilou, Alexis Gagamo, Abetani Bavoisin. Pastor Boni. Oh, on s'est depuis air ninya. Capage, pendant la découvrir bio air de cacao, donc ni fa. Sika boy. Oui. Oh, ebi milo, ça la nzota bala mibali. Na biso na koma ki no bati. Grâce na yango makambere ko ga remontada. Ya ko remontage penza. Yo j'étais capable mais comme ko pianga ça. Pastor ndenge za boy pa bana mibali. Et sukola barin. Ezong ça force. Tango na yebaki. Elo bata diabète. Et qui t'arrête à sucre na kata nzoto. Tika. Et traitera bloko belé. Bio herbe cacao oyo.
namona route eza na batraitement ebele epa na biso basi edebouchaka batrompe esalaka mpe ke sucre limie kaka biloko ezosala na kati ya mobali na mwasi mpe oui barègle douloureuse koniata nga namela yango ntongo pokwa nauti mosala naza nango eti biso bata biro bo seke oza dia doyani nango bandaka makala yango papa toujours en forme toujours papa ndenge nini awa watintuka nde obatama na kati ya bio herbe cacao vraiment balandi ya Congo partout na monde omoni secret kopesa nzoto kolongono mobali o mwasi azoreklama kaka nti okomina bambanda libanda otika bio herbe cacao olanda bilanda landa biso bato basiko tomelaka secret chaque fois mpona misu tout yango bio herbe kapasha lobia badouleur ya libumwa babavanti bawapi na barin nyonso circulation sanguine nyonso bien etraitaka mpena makilo ezocircule makasi bien oyo koyoka biso po ba AVC yoka makambo yango nde ezotraite yango basi livraison mpe eza partout monde entier partout na monde oza na Brazza banimero tokokoma oza na Irlande oza na États-Unis Ah, Seigneur. Na belelio kolo oyoki yolobi okosala ngai na mitungisi etumba oyo ya ngai elongwe na nzoto eke na molimo na makasi na nga te yaya mokano na ekokisama yawe kolo nanga nalelaki mingi yokanisi bilei nazwi kobanga nalobi yawe sala ndenge na yo yawe sala ndenge na yo yawe sala ndenge na yo na bapasi na ngai na mitiki na maboko na yo yaya yawe sala ndenge na yo nakufa nazali bimisanga mpo nazwa bomoi nayoki mongongo na yo nandimi lelo natosa yawe Seigneur merci amen. Ah, voyage esili nga nakanisaki bakoli ebele ezalaka na Paris nzoka tina jobu bakoli ezalaka ebele bon tokei voilà nangaki nakima mboka mente esimbi te nkolo ayebisi nga zonga pause.
Voilà. Mbote na tous les amis de l'IT Yakanda, partout où vous êtes, je vous salue. Mbote lisusu na ba Gaulois pe ba Gauloise, partout où vous êtes, je vous salue. Et mbote na peuple congolais nyonso et ba diaspora nyonso partout mokili mobimba bisika bizwami bino. Moi je suis Goldpère de YouTube. Un contre tous. Moutakala nankolo. Frappe na le frappe na retour. Nenge to ebisaka bino ete batu baza ko inviter biso partout na monde pe na mokili mobimba. À travers l'invitation autozozwa ne yango wana ezosala ete Joe Mystique. À travers l'invitation autozozwa ne yango ezosala ete totambola partout dans le monde entier. Et nous avons félicité les artistes nyonso o bazo sa musa na bango bien. Nous avons félicité les artistes comédiens o bazo sa musa na bango bien. Boye bisa ba communicateur na bino bato ba sepela ba lobela kabino ba ye ba art de parler ba ye ba façon ni ya kolobela. Ngai naza n'importe qui te botala no bisika nazali. Esika oyo ebalanaka na sola mapeka te. Esika oyo ebalanaka nango na mulunge te. Ya ini fille na moni ba video eza ko circuler. Soki misi lolo, soki misi lolo. Baza ba leki na biso toza na mois de la femme. Baza bata ko répondre te mais réponse kaka yango yo. Na pesi yo réponse yango yo. Réponse na pesi yo maman eza devoir à domicile. Si vous avez même dans les commentaires, vous pouvez répondre ah, Miss Lolo, biloko wana zo loboko aussi. L'ité à kana niveau à sanango lelo opoussa nate. C'est-à-dire, batu bazo commenter bazo loba Miss Lolo obeti libanda. Niveau ya l'ité à kana, eza niveau moko na bato yo lobelaka. Eza niveau moko na basila, eza niveau moko na ba belvi. Bango baza ba mama mapangu, ngape na za tata mapangu. Bango baza la patrona ngape naza patron sikoyo bato yo zuya kolobela yebaka ete ngana bango toza baninga toza ba patron et biso na biso ba patron donc tokutana tokogangela yo makasi et puis oza la suspendi oza na suspension tala bisika nazali po yo sala photo ya boye o sala video ya boye faut que ne ko luka lupango moko na Gombe balona 3 fleurs 4 fleurs nazo reprocher lisusu le no ba Rigo King les 3 petits ninjas au moni niveau yango yo boke senye ezali Rigo King na banza ete na bandaki na ngako boya koloba po tozana ba citation moko très difficile na este ya mboka na biso. D'abord, photos à la rappel na Sony, il y a des fois bato ebele bazo mona neti biso misisa Sony et katana makambo eza na mboka mais biso tozo continuer ba deza mais ko répondre pe mutu eza na ngo lisumu te na ya ko répondre bino. Bandeko, faut faire très attention à bano ba Rigo King, ce sont des voleurs. Bato bazo yiba bambo et puis soko landeli bien, bato ba police Martin Bakoli, ce sont des Rigo King. Baza batu ya confiance te. Rigo monde sikanaza devoir à domicile. Bobengi même na ba patron na ngai awa na Djobour. Pona zwa quelque chose te. Tela siko ba bagage o ngana suya nango. Tela ba colis o ngana zo mema na mboka. Merci na dollar before. Fabrice Ebebe. Tata Pambola yo. Bisika bizwami yo. Dollar before. Fabrice Ebebe. Tata Apambola Youssouf Bourada. Na Cape Town. Tata Pambola yo. Apambola baye nyonso. O bayambaki nga awa na Djobour. Merci, 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 merci. Na baye nyonso. Moi je suis artiste et comédien na bongisa likambo oyo. Vie na ngai eza spectacle. Vie na ngai eza ko prouver batu. Vie na ngai eza publicité ya ba homme d'affaires. Vie na ngai nenge balobaka ete ngana bino toza vie mon côté. Lelo na moni bato ebele ba condamner ngai. Ah liteya
tala biloko sali tomoni yo ofukamela mwana mukie apona mbongo. Non, moi je suis artiste et comédien. Ndenge bakobengisela ngai, ndenge osengela na sala musala. Yango pe na kosala musala na ngai. Merci na millionnaire Ricky Rox, le patron Ricky Rox. Mwana ya maman Sandrine Kazadi, mon konza ba maman. Merci na Molonga Ninaye, King Salomon, Elon Musk, Eric Djenga. Tata Pambo la famille Mobimba na Obo Salaki ezo le kabie makasi. Na ningi sikona baksalika momoko. Félicitations à notre papa Hervé Ferré Gola Jésus de Nias. Batu basoloba wapi basaki azana basaki bongo wapi passeport akozonga ndenge nini mukanda na ngai yango Misi Lolo soki na bina fongola na kati awa eza bombe etamboli partout monde entier soki na bina fongola na kati eza bombe te na fongola te soki na bina fongola eza bombe mbote na biso kitoko yaya ouais soki na lobina fongola passeport o eza bombe ko mona modèle na bakashawa modèle etondeli leki na ngai bosenga kande biso to ede bino po bino pe bozwa ba chance ko bimaka libana mboka bosenga kande biso to eda kabino ozomona tala biloko eza na kati tala biloko eza na kati bosenga ka po passeport ese komi plein elinge pasuka wana réponse pour na baleki na biso o ya salité to pesi bango réponse. Papa Hervé Ferrego la Jésus Nias le padre motoyambo alaki sibiso ki aza ya mokolo alaki sibiso ki aza responsable alaki sibiso ete yende mutabana masolo ya mituka na génération na ye mutabana lisolo alo yembo e yende mutazana histoire o eza solide a casser débat nini oyo ya kosala alaki sibiso ki aza mokolo aza na sagesse po intelligence. Merci na bande ko na bisu ya Top Congo tozana pose ya be mission ya boye ya qualité ya boye e ya kana mboka pour que e fongola ka batu misu e fongola ka batu matoi e bakisela ka batu mususu mayele bagoloisi to boaki ba fleur kuna epa ya papa Hervé Ferrego la Jésus de Nias e na bosa na te Mohamed Moleka ya Charity Moleka papa na Akim Prince Moleka na pesio bamboto kuna bisika biswamio. Merci na Yannick Ekinia Rombox acteur à film acteur à mbongo ye bazalaka mingi na Trésor Muchi Fondation Muchi tikana ibisabino ete Jobour eza elengi Jobour merci Afrique du Sud merci bande kwa Captain merci bande kwa Dirba merci Jobour Mobimba tikana posabino te Trésor Miljenda Tata Pambolo bisika bizwamiyo Héritier Miniku FCC Tata Pambola yo mbanza bomoko boza tellement ebele na ko otanga ba komo na bino nyonso te mbanza bomoko na pesi bino merci na ba contribution na bino na pesi lisusu merci na Congo Uni Mobimba merci na président Chris Welo merci na Didier Chambo Petit Jésus et merci na Passé Lolo Karambongo éternel. Bayambaki nga na Jobu na lie na meli na sali spectacle na ngai ba séjour na ngai ekoki awa na zozonga mboka bandeko Seigneur likambo ezo sala ngai esengo makasi tika na ebisa bino. Merci na ba nyonso bozalaka na Paris ne tombera jamais, Europe ne tombera jamais. Merci na Pipo Nzenga Mbongo Akisi. Merci na Aimé Ponda Dollar Boss. Merci na c'est-à-dire merci na grande sœur na ngai Yunish boutique Yunish Banze la fleur du jour. Tata Pambola yo oningo somba biloko kolia ya komela partout par-ci par-là qui mambango na boutique Yunish Banze la fleur du jour femme intelligente. Merci na Dada Kanda mon grand frère ya secteur Dada Kanda bisika bizwami yo Tata Pambola yo Warren G Tata Pambola bisika bizwami yo na bosanité PDG Gloire Kalala le PDG Gloire Kalala oyo ezali émission ya remerciement ya Jobour pezo sala manakati ya Jobour.
Naibisa Kibino, Djobour c'est Paris. Batou Baibisi Balobi Daddy. Omoni Yurika Lenga, mon frère Kola. Nekonanga Kola. Ata biso to balukela ga batu, mais ya eu eleki. Yurika Lenga Kola. Et Batou Bayela biso Yurika Lenga za ba Rigo King. To vanda boye, to sutra ba Rigo King ba eli biso Yurika Lenga. Bomoni makamba komi ko sala. Ah, ngana za mwana Nzambe. Merci na maître Gina et Kofo, champion. Nakuta na kipena association bana Kingasani. Bayamba kinga ipe comme il faut et pesa kitoko makasi. Merci na association bana Kingasani. Ozamo na Kingasani ovanda kana Cape Town, ovanda kana Dirman na Djobour, tokosenga na bino nyonso esika na bino Bossadere ebele. Merci na président Dido. Président Dido enda zali mokambi ya lisanga na biso association ya bana Kingasani. Afrique du Sud boza tellement ebele. Merci na Théo Mouteba, Fondation Théo Ngandou. Merci na Chris Bongongo, Tata Pambola yo. Merci encore na Popo Miyake, Pompon Miyake. Pompon Miyake, Tata Pambola yo. Bana Kinshasa, bientôt na Zalawana. Merci na mon grand frère na Cape Town, Maître Ninja. Na Cape Town, Maître Ninja, Tata Pambola yo. Fondation Blessing. Papa na Blessing, Maître Ninja. Fondation Blessing, Papa na Blessing, nous esika bayamba kingai. Nga Louison Omata, grand frère Abaleki, Tata Pambola yo. Djobour, Afrique du Sud. Merci na accueil. Merci na accueil. Ndeko. Tika na pena permettre ngana lo bamo likambo yo. O critiquer trop. O lobby trop na nyonso eleki. Après qu'on loba, après qu'on critiquer, yo par na yo o sali nini. Tant ozo pe ki sali kamuto, tant ozo critiquer. Et c'est ngeli peto yeba. Après qu'on critiquer, après qu'on boya baninga, après qu'on boya Ricky Rox, yo sali nini yo bakisi nini. O sali lo koto bakisi lo côté artiste et comédien, a osala boulot na ye. Bazo yamba elo lenge sengeli yozo sela ngozuwa yozo lo babilobela afuka meli nini boye na boye botika biloko wana ngala za politicien te ngala za mutu amaboke soki boye bakate fonction ngana mboka yango wana ngala za mutu amaboke. Merci na ba konti na biso nyonso ba autorité ya mboka. Merci na ba diaspora oboza partout na monde ate bandeko ya Dirban toko yaka kaka Mukolo ezali toko yaka kaka. Merci na Joe Mystique Mouteba, bagolo pe bagolo asi tozala ensemble, tozala bomoko et nazo senga na requête de prière na go suki sa awa. Bandeko artiste na biso musicien asali musala mingi na mboka, mais artiste azobela. Tozo sala requête de prière oyo ba congolais to sambela mingi pona ndeko na biso Fally aza maladie. Santé zo tungisa ye. Bozomona ces derniers temps plus de 3 mois yango parce que yaza mutu a créé ka ba base à tout moment. Tango bomoni ndeko na mnazo ko kalisu ko créer ba base té. Faut bemi tout na question. Problème yango eza nini? Nde ba collaborateur ba benga kinga balobi ete. A outé ki peut ko présenter mutuka. Mais après ko présenter mutuka, azongi lisu na koma. Bandeko to sambela mingi pour notre artiste musicien Fally Poupa du Cap la Merveille. Tout bon de la mingi pour na ye pour permettre que bayamba yepe na Top Congo yepe ya kobeta les solo à expliquer ndenge faire go la geste de Nias à expliquer. Et rendez-vous ngana bino to kutana na za émission na bo solo na politique et na za émission na Top Congo to kutana na bino kuna to lobela nini ona koloba et émission on a koleka na Top Congo liste mabanga faut la payer pour ça le album na soke do beta émission on a koleka na bosol na politique ba dédicace signo so faut la payer pour eza album asika on a ko beta. Merci na ba consommateur nyonso ya Dadi yeyo ngai wana nazozwa avion direction Kinshasa. Voilà, merci. Ba auto tangi ba komo na binote bo esquisser biso bozaka ga ya biso naza mutu émission moko na ko bwaka sama banga 1000 1 million
chapeau za wana 1000 eza coupe combien de chapeau oui regarde c'est quel coton on a mis coton pesé comme ça polo Balinga. Les à mardi, hein? Ouais, mardi le 11. Ouais, mardi le 11. Ça, pour au Congo. Il y a qui voyage non à voyage l'équipe ça vraiment voyage l'équipe très bien. Tokutana ba ezaki prévu ko nzamba mo saki tokutana bango. Tokutani pena ba oyo. Ndenge ka ndenge nzamba lina tokutana bango tokutani ba oyo tokutani te peut-être à la prochaine tokutana. Mboka nyonso toyaka bata ba critique bazanga te ba oyo ba critiquer ba critiquer ça na bango ya wana ba oyo oga ko sepela ba sepela na voyage dans ensemble na les séduction pour l'accueil ba oyo bayambaki nga bien ba couvrir ba oyo bayeba koyamba ba douter
Ok, depuis sur Cape Town, hein? Non, on a Ouais, Cape Town. On a bandé qu'on a vu sur Yaké. Dans l'ensemble, les cas qui viennent. Bandé quoi à la prochaine tour, on en a un cap. Ok, c'est bon. On va aller dans ma valise, nous ça la checking comme ça. Tout solo la lisusu. Merci beaucoup. Tu es à Kandaï, voilà. Ça la checking là. Et on va aller dans ma valise. Maka pacha zate. Tellement bien, il va programme va voir Capage TV. Capage TV. Capage TV.